chaîne de la diaspora. Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Sont en train de faire. Alors tombez dans l'ensemble maboko s'il vous plaît. Mbote de partout, bozali kolanda biso mokili mobimba na kati ya chaîne na bino Ediba TV oye kambami na humble serviteur papa Ediba likambo la moto te na kati ya émission otobengi le marteau sur la table. Le marteau sur la table ezali moko ya ba émission oyo et la kabino masolo oyo tolobelaka pona patrie ya mboka na biso. Masolo oyo yelbelaka analyse ya makambo ezali koleka na mboka na biso ya politique ya mboka na biso lolenge ezali kotambola. Na semaine oyo eti koleka topesaki bino ba briefing ya koyeba soki vraiment Kabila akufa to ezali kaka ba rumeur. Lelo yo tovandi na semaine oyo tozwi ba message ya kolakisa bato ke Kabila a bimi de son silence. Donc il a brisé son silence pour sortir, pour dire Congo et comme lokola ba soudé, ba soudan, lokola na kati ya Soudan, on tobengaka le soudanisme. Tout ça, le soudanisme, c'est-à-dire que Congo est comme mibale. Où est-ce qu'ils sont dans ndenge monoko? Ebeti libaku. Wana ezalaki na point na biso ya liboso ndenge monganga spirituel ya mesala ko kamba émission na ye. Na point ya mibale Kabila abimi na Goma. Na point ya mibale ba M23 usikize ngai ba M23 ba oyo bazalaki ba M23 ya ba Rwandais na ba M23 ya biso ba Congolais oyo ba Congolais ya ba magui oyo basalaki clan na bango bapo ba infiltré tina kino ya moya lelo bazali kwa ba abati bazali ebele tokotanga so ba kombo te po tusuto yebi na ba oyo batikali pa na biso ba oyo bazali ko soutenir clan oyo ba M23 oyo bazali côté na biso na ba oyo ya Rwanda na ba oyo ya Rwanda mokonzi tata mokonzi mboka na bango oyo tobengi Kagame Paul Kagame ye azoki mbanu oyo ba américain ba yebisaki ye na président Trump récupérer ba troupe na yo noki te okozwa frappe ou bien okozala arrêté natangelaka bino likambo yango plusieurs fois akozwa likambo lokola président oyo bakangaki na Venezuela. Alors na point ya misato ba M23 toujours baye kolakisa lolenge ya kosala ke ba jouer le pion mal, c'est-à-dire quoi? Le mborokoso tour babe, c'est-à-dire ba kosala siko lokola ke ba oyo Kagame ya kobimisa bango baki noki te ba oyo bakotikala oyo ya Congo po ebima siko lokola likambo ya ba Congolais na ba Congolais en tête na bango batie tata mokonzi mboka na bango président rebelle oyo azalaki na mutu ya mboka na biso pendant 20 quelques années oyo tobengaki président dictateur oyo lelo bango bakomi koloba Kabila kaka toujours na monoko na ye to stopper dictature ya Tshisekedi bayimboka tolandaka el moko ba message ya bandeko mosusu bali kopesa na ba réseaux sociaux mais toyaka kolakisa yango na bosembo pe na bwanya na bayimboka oyo balandaka chaîne oyo Ediba TV ekambami na humble serviteur papa Ediba likambo na moto te rébellion mosusu ya ba M23 ekimi na point mine bake kosala rébellion lokola na Katanga yoka mayele na bango babezali po elakisake awa Kabila abimisi na likanisi ke Kongo ekabwana mibale ndenge esalamaki na Soudan. Alors biso bango bakokoma lokola neti toza na Soudan du Nord na Soudan du Sud
bango bazwi mabele eteni ndambu oyo epai wapi bazali kobundisa biso bakongolais. Sikoyo bakokanga lokola Goma, Bukavu baye na eteni ndambu kote ya Katanga po te baamerikain bamona ke bayimboka wana bango moko na bango nde bazali kobundana na makanisi na bango oyo bazali kosala préparatif mpona koya kobundisa ekolo na ngai na ya yo. Donc na point ya mitano nde natangelaki bino mbala suka, Kabila na Kagame eyali kosimba lisusu mingi te. Natalisaki bino na mikolo euti koleka tolobi makambo ya constitution ya mboka bomoni epai wapi moto epeli. Le même constitution ya mboka wana tolobelaka yango na mibu elekeli tata mokonzi atelemaki liboso mpo alobaki non toza kochange constitution ya mboka parce que constitution oyo totambolaka ezali ya bambuna congolais azali na bwanya te akomprendre. Le même gens sont venus encore comme toza kokende mpona kochange constitution. Kabila bimaki akokufa, Kabila vandaki sui. Ils ont travaillé leur stratégie selon leur intelligence malin pour revenir que Kabila bimisa maloba poso Kabila vandi sui et kosala lokola mpita kita. Alors Kabila ye kobimisa maloba ya koloba sikawa ke toka bwana Kongo koma mibale pote bayimboka bakolanda biso na monde mopima pomona ke bango basilisi kokoka bwana. Bayimboka toswa spot publicitaire ya Mama Guylaine Kota ezalaki mwa ba point oyo na kotswa na bino mokola lelo oyo tokosala analyse biso na bino oyo tokofanda po tokanisa totala epai wapi mayele ya barwandais ekoluka toujours ebakisama ata Kagame azwi basanction akei abimisi Kabila. Nauti koyebisa bino ke na mikolo euti koleka ye moto na bango nanga wana na Bizimuna wa Libomunene bazwi deja poison ya makasi. Bokomona mikolo nyonso koya bakobimisa bango te nde bokoyoka peta mosusu nanga akufi o mosusu akufi yango bapreparaki deja Kabila ya kobima aloba. Bayimboka toteleme tofungola misu na mboka na biso tozalani ekenge pe tosalani bwanya ya koyebaki mboka na biso munguna asi atelemi. Tozwa spot publicitaire ya Mama Guylaine Kota mwana mwasi atondi mayele oyo azali koteka mapango na prix ya talo ya lipa apesio na tongo na poko osali nini ofuti. Nayebisaki bandeko nyonso bobenga numero ya munganga spirituel mpe bobenga numero ya Mama Guylaine Kota ezali koleka na ba spot publicitaire na biso na kati ya émission po bozwa ye en direct. Mingi babengaki nga na Afrique du Sud tokobenga numero Mama Guylaine Kota ekoleka te. Na kobeta mbela Mama Guylaine Kota tos comme ozali abonné na kati Diba TV olandaka nga malamu yebaka bato ebele babi bakobenga yo numero no yali koleka te. Ba numero nyonso pesaki biso balobi souvent bakozwa yo ti. Zwa penza mato efungola landa bapelo ya bato libanda mingi bana besoin kosomba mapango. Tozwa sport Mama Guylaine Kota ebongo tozonga na mozindo ya ba point mitano na lobi na mokolo lelo pona bosololi kokabola mayele biso na bino na munganga spirituel oyo azali journaliste atindami pa nkolo pona kolakisa mayele bwanya ya mboka na biso. Ndeko papa, ndeko mama, ndeko mwasi pe mobali oyo nyonso azali bongo koluka kosomba mabele to pe terrain pona kotonga balobi kima na lombango na Njili brasserie référence rocade balobi na minka kende bongo na lombangu na société Infinity Homme et Travel okozala mobimba. Moi de la femme oyo moi ya basi basali bongo promotion ona ba oyo nyonso balingaka bongo kozala na mabele na bango kima na lombangu na Maluku centre nsele sima ya mozole ya chichi bongo okokutana na bango bakopesa yo terrain na prix ya kitoko asi balobi pe soki okei okutana na bango te benga bongo na numero oyo
089 91 51 27 51 to pe lisusu na 099 55 82 577 balobi kuna okozwa bongo mabele ya $1000 ti na $7500 okozanga te kima na lombango soki ozali bongo na mbongo na ndako kofandisa mbongo na ndako te lukaka ozwa mwe mabele na yo po opema kitoko wapi na Njili brasserie nalobi société oyo bato ya serie nde basalaka kuna okozwa mabele na yo na kimia na makelele te koma kolo lopango koma bongo mama bayere to bayerese adresse bisika oyo okoki kozwela bango ezali bongo na bureau na bango Colonel Ebea à numéro 195 immeuble Sadissa référence FICA premier niveau na localité okozwa bango mobimba. Voilà des retours dans la chaîne de M. Diba TV quand même un humble serviteur papa Edi Diba les kamona moto tebo juste pour ta maman Dylan Kota moi na moi ça tonda maïle atonda bomengo na moto na ye nous voulons des gens pareils comme ça à cause ça la créativité aye na maïle à ça la créativité pour te appeler ça yo le pango na talo moke et puis au longwa locataire okoma tata lopango lokola munganga spirituel papa Edi Diba nasi na zwi ya ngai eteni ya lopango epai ya mama Dilene Kota surtout lobi eteni ya lopango lokola net na zwi 20/20 na ngai bobenga ye botuna akoyebisa bino ndenge nini elekaka bayimboka tobandaki na point na biso ya liboso koloba ke Kabila a bimi na silence. Il a brisé son silence pour dire que non, le Congo doit être divisable, donc doit être divisé par deux. Tocha Congo du Nord, na Congo Congo du Sud. Oyo kokamba mana ye Kabila. Oyo muto anyokoli peuple congolais pendant bane na bane. Botala motema mabe ya ba peuple ba gouvernance ya batomboka na biso. Aussi longtemps que Kabila miyebi azali rwandais mais aza koya toujours kosaka kutu na kati ya mboka ya bato akimaki Goma azongi na kati ya Goma nayebisaka bino Edi Diba TV ezaka toujours na équipe mobimba ya bato oyo babengaka biso bapesaka biso ba meilleure information soki peut-être besoin information na moi retard par rapport ya ba chaîne mosusu chroniqueur ya ba ndeko mosusu journaliste ezali par rapport parce que nous voulons toujours vous donner des histoires exactes et surtout na kati ya chaîne oyo Edi Diba TV oyo ezali na kati ya émission to bengi les marteaux sur la table tolingaka kopesa bino biloko ya bandakisa te oyo boke bo vérifier bo monyango te ici nous parlons de réalité oyo ezali ba fait et normal. Kabila abimi na kati ya Goma parce qu'il a fait son discours na Goma pona koloba RDC il faut comme mibale lokola soudain kabwamaka selon makanisi na bango na bamindelo bazali kotinda bango parce que baza na ba intérêt ya ba puits minerais oyo bango bazali koyiba na kati ya mboka na nga balobi na Kabila kende bima loba que Congo faut la divisable pe kende kosa susu peuple oyo azalaka na misu te peuple ayebaka te peuple abosanaka mbangu asa kobosana ndenge asouffrir pendant des années yebisa peuple wana que biso toza na besoin Tshisekedi akei na bokonzi Kabila vanda qui plus de 24 ans na kati ya pouvoir na mboka na biso eloko nini Kabila sali oyo le peuple congolais tout se retrouver ebele libanda abomeli biso mboka alors tata mokonzi ya mboka oyo tobengi nzambe atindeli biso ye azwi pouvoir avandi na ebonga na ye kimia te oyo ezali toujours kotelemisa ntango ye so kobaluka kokende kozonga lokola moto aperdre na vi na ye po te na mayele ya Kagame na bato na ye ya Kabila oyo bayaki koboma mboka na nga na ya yo yango nalobaka na bino mingi soki oza na moninga ya congolais oyo yo na ye bokotambusa makanisa ta moko te yebaka azali M23
bazali ba genre ya bato oyo otobengaka le double bazana double tranchant ya monoko na bango na moi bana bilembo mosusu na butu bakomi na bilembo mosusu mpona kodistraire biso bayemboka oyo toza kolinga mboka na biso etambola na bosembo etambola na kimia etambola na bopeto etambola na mayele oyo lobi tozwi libanda. Quand vous voyez même tata mokonzi mboka zone ba idéologie parce que avant di libanda ya Congo ayebi mayele nini oyo ezalaki libanda il peut amener chez nous. C'est comme la même chose avec nous. Nous attendions toujours elle par contre après biso pe to kitiki sasa poto sala le meilleur oyo to bombeli bino na katia kaboshi na biso. Na point ya mibale na kosangisa yango na point ya misatu pona bolobeli makambo ya ba troupe oyo bayaki kosala mouvement du 23 mars oyo lelo oyo mouvement du 23 mars et c'est décidé ndenge Kabila ye na stratégie wana Kagame asi azwi mbano oyo président Donald Trump ya UCA otolobi États-Unis d'Amérique ayebisi na ye bimisa ba troupe no na lombango pono kite okozwa mbano lokola ya motu ya Venezuela. Alors hier kozonga na nsima na mayele aye kotala ke soki akei ye moko eza lokola moto akokufa ye moko na kokufa boye te tika na kende kodistraire bato wana bayimboka tofungola misu mboka eza yanga eza ya banguna te. Ils sont venus là pour nous coloniser toujours. Nous tiwe tala ndenge babombi bandeko na biso na Goma tala ndenge babombi bandeko biso na Bukavu. Qu'est-ce que tu crois l'autre congolais soki lelo bakoti na mbuka na yo qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? La biso kaka liwa criminality buzoba kosala ya mabe kopie mabele na yo otikali toujours pauvre. Yango moni nzamba tindeli biso tata mokonzi mboka na kombo ya Mese Antoine Félix Tshilombo pona kostoper ba hémorragie oyo ya bandoki wana oyo balingi baboma mboka na ngai na yo. Nazalaki lokola chiffon na maboko ya bato eloko ezanga ntina nanya kotala ngai ye moto akobwaka mosika moto ya milelo mafinga nyonso kaka nga nanya kotala Walukuse. kaka chiffon wana ezanga lokote aleli ya ngongolu ebabusi sonya fami kaka chiffon wana ezanga lokote asaleli ya ngongolu ebangozi sonya fami na mpona fina kae yesu de champion okunde bitumba na na conclu mpona fina kae oyabi yawe yamane na naza ya yesu oya mabandele I'm very stupid, I'm very foolish. Sois calme. Il y a un concert, il y a les 5 et 6e mois. Il est small qui est Ah, est-ce que les bébés, si on est bébé? Non, vous savez tout. Ok, non, non, je te rappelle ça. Bomoni sport ya mwana oya mayele na bengino l'humoriste
du moment où tobengi na kombo ya Mulumba, Lukusa Mulumba, azopesa biso toujours ya mayele. Lukusa Mulumba azali kosala humour, ezali ko édifier, ezali kolakisa basali ya Nzambe ndenge nini mokili ekoki kotambola, bato batambolaka na eperdement, bato batambolaka na koyeba te ke mokili ya tata Nzambe esi échanger balolenge ebele. To comprendre na point oyo tozali koloba ya koyebisa bino makambo oyo ya ba M23. Mouvement mouvement du 23 mars, où est créé un groupe ya ba Rwandais, où bayaki pona ko kosa biso parce qu'ils allaient mouvement moko et créé même moi kala pona ko yiba pe ko dégorger congolais. Ba se décider oyo balanda oya ba Rwandais ba bima. Dès l'ebsemno que la semaine passée beaucoup tika la souko mona banangati. Na troupe nae. Beaucoup de gens ont été nouveau rébellion. Et ça là qui donc ils vont mettre des stratégies pour stopper que bananga baza susute ce que comme bato mususu ba une nouvelle stratégie ya Congo comme mibale. Tala mayile na bango. Pour bananga basi basu ba poison. Baza ko traiter bango mais ba yebi ke baza na longue vie suti. Nanga na yebisaka yo. Okozala sur na longue vie. Maintenant, nous, quand j'ai porté ça pour vous dire que nous sommes de la presse, maintenant, nous, des agents de presse, Oyo Ediba TV, Azan équipe na imba na katiago, bayela kabiso d'information sur MR. Na katia d'information wana yango ngaipe na yaka kopesa na ba imboka Oyo barandaka chaîne Oyo po tebo panza na ba chaîne mususu Oyo balala ka pongi ba ko comprendre te. N'importe quoi. Donc, c'est-à-dire quoi? La rébellion Oyo, Oya ba M23, Oyo ba Congolais, Oyo ba Sangana, na ba Kunjo, ba Zakana Mboka na biso. Oyo to bandi ko découvrir bango moko, to ko bimisa bango, peut-être mo konzi ça yebaki. Alors, ces gens-là, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ba kondima Kabila, na maïle na bango, ba tchaï lokola en top. C'est-à-dire quoi? Il y a quelques blancs aussi, Bamboka Bamindele Moussou, Basel Bapesi Moukongo, mais Bapesi Moukongo, Baza toujours à la loupe parce qu'ils ont des intérêts. Baza n'a pas pu minérer Nambo Cannabiso, ils ont des intérêts. Ils savent bien qu'ils n'ont même pas une autre route pour aller. Cette route, c'est toujours le Congo. Pour Bango va vivre, pour Bambo Kanabango va vivre, pour Bango Bazala Malam, c'est le Congo. Mais il y a des points à mi balena ya miso na kosangisa yango pona kolakisa ba yimboka ke e pai wapi mayele na bango ya mabe uti Kabila ina makanishi wana bongo ba bimisa lokola Kagame a récupéré batu na ye balakisa biso ke Kabila na Kagame baza ko coopérer sous wana eza na point ya mitano na bendi yango extrait pona kolakisa biso ke mpita ezali entre bango. Ce sont des théâtres pour nous faire passer du temps. Et puis pour nous faire dépasser du temps, pour te tata mokozi mboka à travailler pour mandat na ye et que le kochite en 2028 il y a Trump pe kosila batika la toujours na distraction na est na biso pour bakende soki siko oya koya succession na sima ya tata mokozi mboka soki alandi droiture wana te tozongi toujours l'esclavagisme yango na koyekiso de konanga congolais fungola misu. Nazaka mingi so na ko luba lokola na kote ya na kati ya tempelo ya tata mais ali c'est ma façon de rédiger na ya kosala analyse nanga ya koluba na batu pote ba comprendre ce qui se passe en dessous ya makambo yo nyonso lelo na kofinga te lelo na koluba makambo ya politique parce que j'ai reçu des remarques oyo zo kofinga na te na finga te na lobaka neti kotanga luara atika kokota makambo na biso. Tala banalise est-ce que ça a des sens? Bon, moi, il y a vraiment avec beaucoup d'intelligence, mais tala niveau ya analyse celle na makambo ya attaque ya assassinat ya Mama Denise o irataki na États-Unis. Beaucoup yo kainga na kosala analyse wana tozawa minuit 54 na 2h du matin na kosala. Vous allez écouter une grande différence pour vous montrer que ces gens-là sont corrompus.
akotela ba Rwandais nani na avantage ani na point ya mine pe ya suka otolobi point oyoyo epai wapi bango ba Rwandais bayaki kolakisa lolenge oyo Kabila akendaki mpona kolakisa ke ye akotikala bananga bakokweya. Vous voyez leur stratégie politique bazabana ils sont des petits bakokoka biso te pe bakokoka beto te. Donc tokoloba entre parenthèses Kabila na Kagame baza koyokana te. Donc Kabila na Kagame bakosala lokola Kagame akei po abomba etere ya Rwanda po azala atake te atiki sikoyo neve na ye Kabila akosala toujours ba rôle ndenge apesaki ye Congo po adirige aza komanyola ye kaka na nkita ya pele bokomi wapi bosuka boye baza renforcer rébellion na bango. Mais alors déjà que les M23 sont en train de pleurer bakosala ba manigance akosala sabotage ba bombardaki me bandako na bango bakosala bango. Alors lelo yo même si Kabila revient là-bas au Goma, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il n'a pas de Kabila uta karazaka na ye na Goma abimaka azongaka anytime oyalingi. Alors air drone go cibler susu et mamoulier bolo ba bisote bayimboka rébellion na Katanga ezali toujours ba monter oya M23 oyo ekambami na Kagame na Kabila ndenge bamoni sikoyo ke fo babima tika tosala montage moko po te tokangama wana. Bayimboka tozwa sport ya Mama Shela Mwanda azali moko azali kopesa le meilleur ya komemela biso kitoko na kati ya bachaîne na biso Ediba TV oza kotala Mama Shela Mwanda oza kozwa notion nini ezangaki pote omema mpe ndeko na yo akende koyekola eza kaka orefele na ti akende koyekola kelasi ya kopusa mituka ayekola kelasi ya kotonga ayekola kelasi mpe ya informatique na kati ya Shela Mwanda. Benga nimero ya Mama Shela Mwanda mpe okozwa ba suite nyonso favorable. Dans le Seigneur nazali Shela Mwanda Fondation na ye liso liboso na bino mpona kosenga bino merci na bao baosoutenir orphelinat Shela Mwanda. Nzambe alola apambola bino tozomona baeffort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation Shela Mwanda. Nzambe apambola bino na ye lisusu liboso na bino mpona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na basoins médicaux. Nzambe akozanga te kopambola bien-aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation Shela Mwanda. Nzambe akozongisa bebila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Asimba ngote on va dire $7 na ça la moko transfert na compte na yo bien aimé bolango efuta kosali sa efuta lelo naza donc nazo ndisa bino na koloko makamyo sika wate na ye saka nzambe ke nzambe ete ba kiko sala bolango lelo lobi e ukaba yo atemone ngoti na télévision alors il y a pas comme des locaux dans le monde on a fait ça dans le sala il y a pas na bango ba betaye adine me ba beyani na ndaki na lina o sala te konza balobi esa mo na kosa na sala de na zo bénéficier ba grâce de na ko mutu kana ko na mutu ya mboka famille ya papa na ngate ya mama na ngate ya kombani na ngate ya nzamba sala de ngate consolation ya. Voilà, de retour dans la chaîne na biso Ediba TV Kapamina humble serviteur papa Edidi Balikamo na motote maboko na ngai ezalaka toujours pepe. Dans le bakana bino po s'abonner na kata chaîne oyo Ediba TV oyo Kapamina ngamoko po te bozwa toujours le meilleur wana et kolakisa bino lolenge nini bokoki kotambola na mokili oyo
ya Tata Nzambe. Alors, awa na kata chaîne na bino, je vous dis chaque fois quand j'ai fait mes émissions, na pesaka toujours le meilleur, pe na lakisaka kokamba yango lokola un pasteur pe kokamba yango lokola mutu oyo azali kolakisa bato oyo balandaka ngai na lolenge oyo tokosalela émission ezali na ndenge ya bakretien. Makambo ezali ya politike me tokende yango na ndenge ya bakilisto. Bayimboka rébellion na Katanga ezali toujours ba manigance na bazali kosala manigance po baluka un terrain bakanga epesa soni na gouvernement oyo ezali kodirige pe chute na bakonzi na biso oyo tobengi bakonzi ya bapolice bakamanyola oyo babundaka bafardc bamwazalendo oyo bali kobundela mboka na biso esala chute na bango mpo bango bazwa avantage ya kotanga sikoyo komboki awa bitumbu ezali kobundama ezali congolais na congolais ezali rwandais azali te yango tolobi ke tobo yango fini la guerre au Congo. Kabila dégage dans notre pays aussi au salaki mingi tu as triché beaucoup notre pays on a réellement vraiment pratiquement rien bobanda ko remarquer kaka na ba moment oyo tobanda kopumbwa surtout comme na stade moko le temps que Kabila azali babanda kobimisa ye lobamo donc baza kotia Kabila lokola adversaire ya congolais pe adversaire ya commandant suprême de notre pays monsieur Antoine Félix Tshilombo lokola adversaire na ye po te azwaka bolembu stratégie kolebele po tobengana nguna bayimboka na suki mpona mokolo lelo tosuki awa ezalaki baanalyse na yelaki bino na mokolo lelo donc Kabila bimi de son silence donc akufi te pour vous dire de n'importe quoi que Congo fait kabwama et M23 oyo ya barwandais ezongi ya tikali azala toujours mokonzi ya M23 ya bacongolais pe akozala soutenu par quelques occidentaux po te basala mbilinga na mboka na biso le même Kabila aye susu na fantasme ya koloba ke bango na Kagame lokola bakoyokana te na miso ya bato me na butu bali baninga balingi bayimboka tosimba na loboko mboka na biso ekotekama te epi monguna mpe akotikala kozwa yango ti toujours na kati ya chaîne oyo napesaka bayimboka oyo komba dédicace oyo basoutenaka chaîne oyo financièrement na baconseiller mpe nakopesa baconseil na kosala nyonso ya kitoko mpe lelo tozalaki na anniversaire ya mwana na biso moko azali membre monene na kati ya chaîne oyo soki oza na bafoto ya anniversaire na kohésite te benga monga spirituel tokoposte mpe tokolakisa o mwana oyo akokisi mibu na se ya moi oyo tokotanga mvula nete na nkombo ya Paula Mangala on te souhaite ba vœux de meilleur na yo ya mbula ya sikokokisi na se ya moi oyo Paula Mangala azali moko lokola yo lokola pe ngai atalaka Ediba TV mingi abengaki monganga spirituel souhaite ngai pe joyeux anniversaire pe na souhaite na miso ya bato nyonso mokili bamoni Paula Mangala lokola papa Edidiba asali yango bayimboka tomonani mokolo alobi me totikaka toujours mwa moko ya bakolia dédicace na baninga oyo balandaka likambo oyo kitoko lokola Papi Batata moninga ya Maître Patrick Kaleba Maître John Kayembe Edi Kanto Président Dove Menama bozali tellement ebele ya popo na Cape Town Juji Bwana bozali ebele nde nasengaka na bino nyonso maboko esimbama po te soutenir eloko oyo Fiston Kabwena Simplice de Montréal et Simplice de Montreuil pe tozali na Dadi Nitu Leki ya Dora Pasteur na Belgique ya Larios ya Mama Louise Tete Zambalola amona bino epai bozali tomonani mokolo alobi soki Yesu Masiya azongi te toye kosisa na publicité ya Mama Kilene Kota akoteka lopango lokola na pri ya lipa apesi yo na ntongo na mpo koye kofuta vraiment pourquoi okorate opportunité oyo congolais
Maman Chantal, Maman Jackie, oui. et Wanazo Okende, filmé yango. Bazo katele déjà ma belle. Bazo katele matiti. Yango. Donc yango wana. Ba maman ba katele matiti bango yoyo. Na ba papa bango ba salele musala, pa maman Chantal. Na responsable na bango. Yango vraiment emona ni pena zo landela misala kitoko. Voilà. Ta passe bazali moni ka mabela ngo kitoko. Ba maman bango bazo salisa déjà misala. Bazo benga ka bango na ba groupe nyonso. Oui. Baya. Baya rozo ba terrain. Baya. Bakendaka na affaire sociale. Oui. Bakomona agent. Ya bypass. Oyo azakuna ona ba frais na bango ya inscription et puis de à compte na bango. Voilà, ba gens bazawa bango bazo perceptionner ba mbongo. Donc negozomona donc tout est en ordre. Nous sommes là, les moko apeseli yango kitoko makasi. Donc l'espace yango ezala nous na simana ezala nous vite. Donc il vanda plat kitoko makasi. Voilà. On est ensemble. Donc comme akolo lopango eza sous rêve té mais comme réalité. Totali côté aziko mukanga. Eza musika. Vraiment. Musika. Mais batu baza kokeni. Et Kati